Yasolo tozangi kimia na kati na Congo. Yasolo bandeko bana nsome ekolo Congo ba oyo bamoni tokutana bango mikolo mileki ebele. Losako ya tata kimbangu dia ntungunwa. Losako na kati na bana elonga nyonso oyo bazali na elikia ya kolanda mwinda oyo tata kimbangu dia ntungunwa atie liboso na biso esengela biso tolanda yango. Topesi matondo na tata Kalunga. Topesi matondo na tata Mpungu Tulendo. Topesi matondo na tata Kimbangu dia ntungunwa. Topesi matondo na mama Kipamvita, mama Nzinga, mama Mafuta, Mutampadi, bankaka bankoko na biso nyonso. Mokakoso ya solo toete tolbi kopesa mokakoswana. Koko na biso nkoko nkugumpemba. Koko kugumpemba mokakoswa. Ya solo ete bangonde bakoko baza kobatela biso. Soki tata aponaki bango pote bango bazala bakambi ekolo Kongo, basimba mabele ekolo Kongo, esengeli ke tobosanaka bankoko wana te. Esengeli ke tozalaka toujours pembeni na bango, tobelelaka bango. Yango bomoni nga lelo na ye nakabakata na nzete oyo liboso na ngai. Nzete oyo euti wapi? Bandeko nzete oyo nakozala mokuse mpona bisa bino ke euti epai ya nkoko nkuku mpemba. Bandeko bakamwa ebele bokamwa te po ete tozalaki na mission impossible. Et cette mission impossible nous amène aujourd'hui na komi na kati ekolo na kati na mboka oyo tozalaka esengi na biso esele ke tobetela bino makambo nini malekaki na kati na mabele ekolo Congo. Yeso mingi bakokamwa balibi Papa Sayala oyo nini toza koyoka. Na bali ko présenter bino. Ah oui, kwa mingi bakokamwa kendenge nini tomona Papa Sayala na kante, Papa Sayala komi na kan. Bandeko kan oyo ezali lokola kan oyo balobaki ke na kati na mikanda na bango ke Moïse asimbaki nzete atambolaki nango mpona kolibere baoyo ye oyo bango balobaki eske ezalaki yango ya solo me oyo ya biso ezali na bosolo ya komona yango, ezali na bosolo ya kovivre yango po ete tovivre yango. Kanu oyo bandeko esika euti bandeko lelo bolimbisi tokozala ka mwa mulai mpona kopesa bino rapport nyonso oyo ya mission oyo biso touti mpona koluka bosolo mpona kolakisa bino nzela ya bankoko ya biso. Nzela oyo bankoko ya biso oyo bamingi na kati na biso badutaka nango. Alors bamingi bandimaki teke me Papa Sayala koma akoko koma ti nesika wana. Bandeko tokoluka na babilili nyonso ya kolakisa bino ndenge nini touti wapi ti tokoma epai ya koko mpemba. Bamusu bakoloba me non moto wana bakoma kepa na ete moto wana koko wana azali très puissant. Koko wana moyo pusa na pembe na ezate. Ebandeko bana somekolo Congo oyo ya bino molobeli na bisaka bino ke les grands sacrificateurs bondi melangai. Tango na lobaka ke les grands sacrificateurs ezalaka liseki te me lelo tokomi komona ngo ebani kokokisama. Ekokisami tokendaki epai ya koko mpemba. Na kombo na bino nyonso bana elonga. Tokendaki po ete ya solo esengeli bakoko oyo bazaleka liboso na biso tobosanaka bango te. Bilembo na bango oyo baza kotinda biso tosala tokoki kobosana yango te.
yango wana tokendaki tokomaki wana o ba mususu bakoma te misusu bakoka kokoma wana te me biso bana elonga tokomi wana tobimi tokomi wana ndenge nini bandeko en image tolakisa bino mwa extrême ke enakanisi lobi ou mokolo mosusu bokozwa temps ya koyoka ou ya komona tala omoni bino moko tala érosion tala seke longondo toya awa tala pasi nini nga na moni mpona kokoma wa tala bapoza pierre yani pierre bango bapoza pierre basala eloko te bandeko oza kosala ngamo ekamote kokona nkoko na biso moko matolongo voilà tokotiela bino mwa mike mike voilà tokei kaka na mokuse bomona esika ya koko mpemba baoyo bayebi yango te bomoni oyo nzete wana monene bakomona yango wana esika nzoto ya koko mpemba evanda yango wana o boyokaka bobetaka na masolo kuku mpemba voilà tokomaki na esika yango biso bana bilaka avant goût bandeko tokotiala bino mwa extrait papa mpilange mekwisa wa ntukange meba foto mebakama me bantu mingi kekwisa wa bokemika bafoto mebakama peza telefone kukueshika ngemekwisa na esiku ya nzambi ngemeba foto oyo mebakama Pourquoi tu ça moi qui viens bon bokomona yango bilili ezali wana oyo toyeli bino po ete tozalaki epai ya koko mpemba voilà en résumé bandeko bana some ekolo Congo nakanisi baoyo baza numéro na biso ya telefone bokoki kobenga na numéro plus 32 466 110 192 to pe 190 tozalaki wana bandeko lisolo nini toyeli bino lelo na bisika toyeti kotambola mpona intérêt ya biso nyonso koluka bandeko bakotuna balobi me papa sayala okende koluka nini ya solo ete soki oza na reconnaissance nana pe besoin balike na bino nana besoin balike na bino nana besoin vraiment bakere na bino ekosala malamu po ete bitumba oto akobunda nango tobiseki bino ke bitumba yango eza monene ezosenga bateknike nyonso oyo ke toyeba esika nini touti esika nini toakokende et qu'est-ce qui nous bloque tina oyo ngai nakendaki tikoleka wana bo bayebi histoire ya papa wana esika nakomaki boyoka alors mpona koluka nzela koyeba eloko nini eza kokanga biso na kati na mabele kolo Congo biso tobundelaka Congo biso bana elonga toyelaka Congo et tozali koluka solution eloko nini ezali kobloke Congo ezali kobloka mais depuis l'époque oyo dongolo miso bakobenga les occidentaux bakita na mabele kolo Congo bakanga biso kleboa balobelaki biso te ya solo bankoko na bino baza bandoki bo approche bango te bopusa na peme na bango te oyo nyonso batikelaki bino oyo batikelaki nga kane oyo basalaki nga boye oyo bapesanga masque zwa yango tumba yango effectivement c'était une bonne guerre et cette bonne guerre bolandanga très bien esengelaki na bango babanda nani kosepare biso koéloigner biso na bankoko na biso oyo bazali na babénédiction mpo na biso présence na bango ezali lokola batata ezali lokola bamama baparent na biso bazali na kati na bénédiction mpo ete avant to réussir nyonso na kati na mokili référence bango mais biso tokomona ke toza mayele koleka bango. Non, moi je vais lire seulement la Bible. En lisant la Bible, on va découvrir Nyonso et vous montrer la Bible. Attention.
La tempête et la turbulence arrivent, ça s'annonce. Et bon, mes chers amis, Banosome Kolo Congo, Ezako Yamabe, tout le temps, Malobananga Inganga. Malobananga Inganga, on a lobaka, effectivement, Tobaniko Koma, na situation yango, oh, nous sommes annoncé tolobaki ke na 2013 bana nsumi ekolo Congo boluka moyen tobelela toluka confusion na bapriere tobandi kosenga tolobi ke totindela bango confusion ezala kati na bango bao baya kosala mabe na kati na bele ekolo Congo et totiaki bapriere nzambe arépondaki biso et azokontinue korépondre biso. Alors, en regardant biloko na nyonso toye lelo tolobi ke ya solo bana nsumi ekolo Congo toye po ete tozana likama toza koyeba te blocage ya Congo eza wapi. Pour ete mes chers amis, écoutez-moi très bien. Mokili mobimba eza kotale ya biso. Le monde nous observe nous qui, nous les Bena Congo. Et effectivement, parce que comme on dit toujours, leur survie dépend de nous. Survie na bango eza na maboko na biso. Pour bango ba survivre parce que comme les Cambo, il y a survivre. Bazo kumituna. Comment nous allons faire parce que banonsa kiango la fin de leur hégémonie. L'hégémonie occidentale. Banonsa ki que c'est fini. Banonsa ki que oui, biso tsa suna pouvoir te sur bango, ba yebiango. Et que c'est fini. Mais biso moko ngana yo toyebite ke bango pouvoir na bango esili. Et alors basali nini bazo sala nini bazo ko luka ba moyen nyonso oyo bayaki nango liboso pour te ba se maintenir na ko dominer sur biso suprématie oyo ezaki na kati na hégémonie occidentale pour na bango biso tsa na connaissance te toza na kati na kidiba. Ben de quoi Lucas Ngamingi, je crois que Bamdeke Bele peut pas se la kena wa toujours mona makamizo mo boulot. Oui. Oyoka kina ba histoire wa lepeso na tango ya mbonge ya makasi batebele bakolela. Toke wapi nani mwabikise wabe na kati na mbonge. Totike kibino bokota na kati na mbonge. Mbonge yango yeye. Totike bino pe totala nanu ndenge ni bandeko ebele bako réagir par rapport ya mbonge tempête tope turbulence o ezako na kati na mokili. Eze bandeli. Tokotina na makasi na ngote. Ce qui est ça qu'on ningisa monde entier. Aux États-Unis, ça ne va pas. Aux Allemagne, bazoko cédé tout. Oh, la Belgique, ça ne va pas. Effectivement, on s'attendait à ça. Tout le monde c'est là yango. Et nous voici là. Pas baker na mi, pas like na bino. Baker na mi no ba like na bino. Nebi ke bate bele ba non di mate ke toza le susu towe la bino mais tele bino ba sango ya malamu. Ojo senga na biso pe bo attirer attention. Et bon landa. O to zongeli bino nango loko la révision. Po te nous sotiza ko loba o to loba yango. Mingi bandima te. Na ndenge to bana ko loba na tamu ya maladie o ba yela ki biso ba Covid. Tango na ko benda bino mato ina ba parents ba nan tout ça mingi bandima te ba tika ba parents ba to ndeko na bango ba kenda. À cause d'orgueil na bino. À cause ya teti na bino. Botika bomisa bandeko pour tu sais que ba congolais nyonso ba na Congo bandeko ba africain ba yeba ki peut-être ya solo ke maloba o tata zo leza maloba nzambe nde mingi ba kufa te ba kufa pour la faute ya bino pour te boboye ki ko partager tant que ko ba zo bloquer la chaîne ba yeba ki non montant de l'homme ko sauver bango ay to kataye to bloquer ngala mona ki passe ezay belete ba remercier kangai. Ils ont monté par les merci chaque jour. Pour le papa sala merci au bikisangai. Ah, matondo maman bamika. Maman mami bamika matondo. Maman et papa MK. Papa na biso mbuta MK matondo. Pour te parmi ba mingi na kati na bango ba yeba ke biso to bikisa bango. Pour te bisa bango bokeba. Ba mbuta ebele ba kufa. Ba boma bango. Pour soit bana na bango bazaki teti ba bisaki ba parenté ba kebisaki ba parenté ba parent ba kwa na kati le bulu ya ko ngozwaka mangwele ya ko landa ko kedaka na bopito biso to baneko pekisango souvenez-vous encore et lelo toujours ko beta mbela yango ya révision
est-ce que vous avez est-ce que vous attirez attention à vous? Pour que papa c'est à la tika qui m'a kamou. Ma zongue de biso. La zongue pour la nuit, pour la révision. Ah ben, voilà. Pour la révision, effectivement, en résumé, j'étais sur terrain. Naouti sur terrain. Oyo bande ko bele ba moni bo monde déjà wana na kenda ki partout. Et si kana bande ki tout d'abord pour reconnaître qu'il y a solo bankoko na lege pa encore ko mpemba. Bon mon ya image ce que bolingi même lobby mo ko mususu to ko ta ko lakisa bino vidéo bimba na nzela ndenge na kenda ki na ko mata ba moto boko mona boko kamo ki ya solo papa Sayada solo azalaki sur terrain. Alors, sur le terrain, ma camoufle sur les cas qui kuna sur le terrain, na kanisi ma image da ebele ya terrain oyo ngana kindaki. Après na komi na kati na mboka la biso Kinshasa na kelekaki ti esika oyo na kanisi bandeko ebele bakomona on dirait que makamo eza muke mais makamo da mulai. Tala. Oyo ezali na fond bamboka oyo nakendaki nayebi mpo na nini batindaki nga nakoma na bamboka oyo eza makambo ya minene. Voilà, wana minoko mosusu bokoyoka yango te me nga mona koexplike bino mais makambo eza minene oyo ke bandeko ebele bayebi te kokoma tokomi na kati na Kinshasa esengelaki à la demande ya bankoko nakoma na esika oyo. Esika oyo babengi yango cimetière ya Gombe. Na cimetière ya Gombe ekendaki koluka nini? Ngai nakende koluka nini na cimetière ya Gombe. Na cimetière ya Gombe esengelaki ete bankoko oyo bazali na kati na cimetière nayebisa bango ke nga naza na mabele na bango. Nakomaki wana bankoko wana nakanisi bakomona oyo toyebisa bino ke non respect de mort oyo nanu bakenda nanu te na kati ya cimetière ya Gombe botala cimetière ya Gombe ale moko ezali te non respect de nos morts botala désordre ezali na kati na cimetière ya Gombe bakunda bato likolo baninga na bango misusu bakunda bandeko likolo bandeko mususu ale moko ezali te oyo ko tambola 2 mètres na cimetière ya Gombe. Boza komona oyo boyoka nanu te oyo bomona nanu te esika na kotambola wana ezali na kotambola likolo batombo ya bandeko mususu. Cimetière bakona ba personnalité cimetière oyo bato bazoya tomonaki bachef coutumier bayaki babeti tolo baye kovisite bankoko po ete basunga bango tala situation tala ndenge baza kokundana lelo me tala sikoyo esili tokomata totombo awa ezala bandeko bakunda bango te na bisika mais là vous avez dit il faut aller chercher comment on doit il faut que nous prenions la cimetière à l'île mais c'est le cimetière à Gombe. Déjà répété cimetière à Gombe. C'est le seul cimetière oyo na kati ya Congo na kati ya Kinshasa oyo banda poke Mobutu oyo batire que c'est droit patrimoine na biso oyo ezali que c'est to entretenir yango ndenge bato kuna bona 1800 et quelques là le pays ozomona bango bankoko bankaka bozo komona te bozomona te ndenge nini bakomisi biso boye respect à ma mort exalté mais ce pays est gouverné quelque part. Voilà bandeko bana some kolo Congo voilà non respect pour retenir le Congo na lobi que non respect aux morts et linkolo banini na tango bao bakufa bakenda bozo respecter bango te bokozala maudit pays ekozala maudit à cause ya non respect des morts parce que bozo respecter ba mort jusqu'à présent bazo kunda na cimetière de la Gombe bazo bakisa bato likolo ya bato et bazo senga na bawei bazo senga na bakoko wana ke basunga bango somo na mawa. Voilà bandeko bana some kolo Congo j'étais sur le terrain na comme na terrain na moni situation makamundenge za koleka na kati na Congo bana mama Congo ezali catastrophe situation ezali catastrophe ya kotala ke même les jeunes ba jeunes o baza na kati ya mboko tala ke non mais mboko eza ndenge nini ba yebi to baza banani
baza koyeba te baza banani pourquoi ils sont nés congolais eloko nini osala bango bandeko bozela toza koya na aliénation na oyo esalaki lelo biso toluka mpo toyoki kuna ke bandi konome soki bachef ya baeglise ya minene na kati ya ekolo congo église de réveil basangani bango nyonso bakonomaka mais bokotala vie oyo eza bacongolais baza kovivre nango na kati mabele ekolo congo bakovivre kola baniama du matin au soir bacongolais bakovivre kola baniama bakovivre ndenge nini les jeunes oyo esengeli na bango ke bazala conscient ya situation oyo congo ezotraverse lelo e bagene yango tokotala bagene yango bazopense à quoi boyo allez simba mutu allez simba mupende allez beta simba allez beta ok yaba nakokomela yo mukomboso voilà bagene Hollande voilà bandeko tovandi na Kinshasa tomoni ntango tozalaki bagene na meki kotala koyoka oyo ezoleka na kati na Kinshasa beglise etondi mboka beglise chaque balabala 9-20 église na balabala moko makelele du matin au soir ce n'est pas contrôlé moto akocontrôle bango azate d'ailleurs eza moyen mpona kodistraire bapopulation bavivre comme un mouton il faut mettre ces histoires là en place otali babar otali distraire bagene alcool bazomela bana nsome ekolo congo na biso bino ke ata bozoloba lelo ke non etali biso te makambo congo ekotala bino parce que la situation oyo eza koyela biso liboso ezali babomba retardement oyo toza komona ke moto akokontrole yango aza te e biso to nyonso tokomi kola à l'abandon non moi mes enfants étudient en Europe mes enfants sont bien mais des bombes là na kati esika bana na yo oyo avenir na bango eza wana akende kokutana na situation wana akende kokutana na kati na situation wana oyo biso nyonso bino nyonso boza konéglige lelo situation eza koleka na kati na Congo moto nyonso le chacun pour soi non nga nasala business na ngai nga na koteka na teki na kati na poubelle ateki na kati na wc atekeli bango n'importe quoi alesi bango n'importe quoi il s'en fout le plus important c'est gagner sa vie. Mais bateau va créer situation wana baza très content de voir comment la population baza vivre na kati na aliénation mentale na kati na situation moko ke ba créer yango ba tia yango liboso pour dominer bato nyonso bato bakoloko ba mouton les moutons mes chers amis okoko sala lelo olesi ba congolais me ba niei opi osele yango tribe ote soso olesi bango bakolia Oko sala nyonso na kati na kolo Congo créer n'importe quoi ba congolais ba suivre parce que baza encadré la jeunesse abandonnée d'eux-mêmes. La jeunesse wana c'est vos enfants. Ba tata mambo jotala ngai c'est nos enfants. Oh baza ko souffrir. Et voilà les autres en profitent na naïveté les autres na ignorance ya ba mususu alors bazo créer nini ba créer ba groupe ba religion ba l'église et tondi mboka ba mususu bazo profiter pour créer ba parti politique et tondi mboka on s'en fout on n'a pas besoin de ça on dit on va essayer de chercher pour nani nous sommes arrivés là te ko arriver wana to ko mona ki solo le plus important maintenant ce n'est pas la politique. Ce qui tala ke toza ko bazo distribuer biso dans la politique to ko ya biso kata mo buru mais esenge na biso to luka cause e bandeli comment to arrivaki ko longola bo moto na biso na kati na nzoto
kolongola bo moto na biso na kati na nzoto o lelo ke to koma na chose to komi na ngol lelo et les autorités ba mikolo ba yaya misusu bazawana ba yibi na bango te comment sortir ce pays d'état. Mais les autres nations, le monde entier nous observe, le monde entier nous tala biso toujours qui nous va na Congo. Qu'est-ce qu'il faut que ba Congolais ba sala nini? Tu vas Congolais ba sala ko pour sauver l'Afrique, mais ba Congolais ngo ils sont pas là. Ngaina yo tuzawana te. On pense seulement ngala liala nga adi Congo ngam na osidi sango, ngam na bongi sango, Congo yanga, et ben voilà, Congo yo te mboka yo kantike ya yo, Belgique, l'Allemagne, la France, l'Amérique, et ça y a yoté. Et ça y a yoté, c'est qu'il y a yo bundela de Congo. Ce qu'on veut bundela Congo matalio. Et alors, bato bazo ko boya ki asolo to bundela Congo. Alors, mes chers amis, toi comme moi que bato pe ba étranger, o ba yela ki situation, bazo profiter na naïveté na bino pour ba yiki boyebi rien. Comme boyebi rien, bo s'occuper na ngote, o esengere bo s'occuper na ngo, ba sale nini, ba revenir parce que ba moni que fin hégémonie na bango, la puissance bolanda. La puissance na bango, o ba ki na une hégémonie esili. Et en ce moment, ils font quoi? Ils ont créé ce qu'on appelle les églises de réveil. Ben, l'église de réveil va créer qui a peut s'aimer des ordres. Et les églises de réveil, elles ont la tête. Les églises catholiques, les églises autres églises, l'église, la religion, car la cadre au pion du peuple. Bazongisima, n'a occidentaux, lui, tout échoué. Alors, Basengi appelle la nani. Basengi appelle na tipo. Tipo, ce sont des Arabes. Babeli na Arabes, mais boya parce qu'à l'époque, bango l'époque esclavagisme, bango ba qu'il rejoue là bango bateau. Ba sing na Arabes va intervenir. Et Arabes intervenir lui bon, nous allons créer, fabriquer plus des églises, des mosquées. Des mosquées partout, et comme ça, nous allons les enseigner encore, biso, tous relève l'esclavagisme et la bango. Pour te maintenir bango, na cadre de l'esclavagisme, bango kantakeza, modèle mode ya sikeye, nous avons été zali kaka, bis bango, tipo, à l'époque, na ba colon, va travailler ensemble. Et exactement aujourd'hui aussi, tipo, travaille avec ces mêmes colons. Américains, les occidentaux, ils vont travailler na bango, non, vous qui ne mingi sikoyo, na po baye ba détecter biso que christianisme est commis, non, christianisme a sauté, bato matisi, ba matisaki, les églises de réveil, pour na ko créer confusion na kati, les églises de réveil, ils ont pata avec des pasteurs, ça ne va pas, et maintenant, balingi ba yé la biso, ba ko benga, ba musulman, ba ya fort, na Afrique mobimba. Et alors, les musulmans vont payer, ils vont l'accès à nos vidéos, et pas il y a Ibrahim Traoré a compris, il a dit non à ces histoires-là. Non aux églises chez moi, non aux mosquées chez moi, n'en oublie pas question. Et alors, l'accès à nos vidéos, l'accès à dans d'autres pays, n'dengenini, mosquées zako tongama. N'explique que binongo, mbongo wane uti na Qatar. Donc, pour la bango, il faut bayana la religion, non, mosquée, on a la simanango, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bako créer des écoles. Des écoles pour te contrôler la génération des générations, comme les catholiques, quand ils sont arrivés, il y a des écoles, il y a des soins médicaux et humanitaires, des Caritas, des Croix-Rouge. Et alors, maintenant aussi, Bara Bazui relève, il faut baya kotonga, mosquée partout sur le na Kinshasa, vous n'allez pas vous croire que la kata Kinshasa, mosquée za kotonga ma. Mbongo zo utape, to utakata. Et le Congolais n'a qu'à distraction. Non, laissez-les, mosquée, mais là, je dénonce des ordres kokota na kati loko wana. Un pays qui va payer plus de chrétiens et ça Congo. Mais il y a la bino malembe avec des mosquées. Mosquées zakoya. Et belé zakoya. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont tout faire pour attirer la jeunesse. Attirer les jeunes de tomber dans ce piège. Pourquoi? Parce que là, il y a à manger, il y a à boire, il faut aller. Il faut que les musulmans,
Nous avons raté non, comme musulman pour s'approcher à Nzambe et Nzambe n'est pas là. Mais qui vous parle de ça? Na Congo qui vous parle de ça? Non, le détecteur, c'est seulement votre grand serviteur, le grand sacrificateur. A détecter que les camézakoya. Les camézakoya bandeko, like s'il vous plaît. Like baker na bino. Bozaka qui dit à l'époque, on a biso na kantib, bazaki na moyen te, mais biso mo tezango to lui que non, to tika bandeko zo ko na libulu tenengi to soba ke bino na tango ya mangwele wana bino mo boyebi kombo nango to linga ko tchako ko tango kombo nango mingi te. Alors, c'est à vous maintenant de comprendre que c'est fini pour eux. Et bazo tchaba stratégie mon sousou pour te garder biso pour na garder l'esclave pour na survivre na bango. Survivre na bango et dépendre na biso. Pour na survivre et dépendre na ngana yo. Manque ya connaissance na yo. Oh donc quand ça que bazo approcher na Nzambe, ba approcher na Nzambe te. Nzambe n'est pas là dans ces histoires là construites par les hommes. Dieu n'est pas là dedans. Nzambe tata zakonate. Nzambe est là dans vos cœurs. Mais vous ignorez que Nzambe na kati mitema na bino, na kati banzoto na bino, vous les cherchez ailleurs. C'est là où bateau a la connaissance. Bah initié bah que non, laissez ces gens-là sont des moutons. Ils pensent que là-dedans, suivant ces pasteurs, ils vont aller voir Nzambe. Nzambe n'est pas là-dedans. C'est leur bino. Nzambe c'est dans vos cœurs tout d'abord. Vous êtes des représentants, héritiers. Les héritiers, il y a Congo, c'est vous autres. Mais vous êtes dans l'ignorance totale. Les dangers là, les dangers arrivent. Non, nous ici en Europe, nous sommes bien. Vous êtes bien, voyons voir. Nous sommes, à l'époque, je pense que Bateau va y avoir déjà, comme on a les dangers qui nous arrivent. Dangers, il y a la Bissau, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Et alors, la suite, c'est quoi? La suite, il faut chercher là, vous fuir. Au fuir, wapi. Au kimila wapi. Au kinabomba na wapi. Nathan, il y a eu que s'il fallait, au bon, sa place, il y a que le bombe chez toi. On est mieux chez soi. Mais pas la yongo déjà, bah c'est va créer ba kuluna. Bah c'est va créer bana. Oh, bah ça, on y a qu'à bouton na mort, bah gêne, musique et zanga sens. Bah ça, bah de musique, ils ont le rien. Donc, sous les effets, ils créer musique pour distraire les autres. Et alors, c'est bon, il faut les laisser dans la distraction, laissez-les. Bon, mais l'alcool va créer, l'alcool, masanga, qu'est-ce que masanga? Je vais éviter à 6 à 4 bosses, à licence, qu'est-ce que je dois faire? Allez, laissez-moi dans l'alcool. Vous pensez que c'est la solution? Yonanga na tango, toujours la solution na bangote. Yonanga tango, tu dois préférer garder wana pour être biso banana biso ba outa la poto ba okende kuna ba dominer sur bango. Mais vous serez confus. Beaucoup ça la kati na confusion monene parce que tata ko pinir moko na bino o eza ko yebate. Toye wana to pour être tout ça bino ke toye wana pour être to kende na situation to ko lobake le nouveau départ o to lobake révision ya o nyoso to beleke biso na cadre ya bane longa to ko zongela bino makamwana ke oui tant ya tata Nzambe ekomi tango ya tata ekomi ozo senga ke moko na biso aluka ko yeba présence na ye akwe na libulu wana te to beleke bino titeke bino mingi makambo to beleke bokota na zamba te bozonga na mboka tozonga na mboka mais mingi batikala na kati na zamba na biwa tika bango basi baza na kati na zamba bakota na zamba biso totika na kati na mboka mais bawe bakene na zamba bazo continuer ko beta ba siffler bo baza na kati na mboka bazo landa bango encore parce que mongongo na biso eza insuffisant ezoka na makasité pour na yonanga ta tozoko lobo tu ba like to partager to senga bandeko boya tu senga bandeko bo s'abonner na chaîne ka moko ko pesa bien information mais les gens sont ailleurs sont dans la distraction. La lobby, les kamute tata yebike, ngana lobby le bino. Nzambe tata bankoko na biso abike non, mwana na biso, alobeli bandeko na ye. So bandeko na babona banko yoka, les kamute ya lobaki, na zongi. Pour te récupérer encore, ni nzambaleki, to récupérer encore ba o esengi to récupérer bango. Oya ko boya yeke azala kate biso te etaliye biso sur le bakango depuis 2013 que to senga
confusion et côté de bango confusion tata et c'est côté de bango babisika de bango bazali bayebike nyonso o basalaki basi ba échouer ango et alors lelo esenga ngana yo toyebaki ba échouer qu'est-ce que nous devons faire nous maintenant pour essayer de récupérer situation voilà bande ko bana someko le Congo n'abandonner qui binoté je suis avec vous tous à travailler ensemble tous à luka ndenge tous luka to meka ko traverser mai o ya monene to katisa to luka ko mona tempête za liboso na biso mpepe za koya to ko mona ngo za koya mais biso peut lobi bande ko botelema za koya bande ko baza ko tala te baza ko ndima te les autres baza ko peka ko distraire bande ko mususu ke non bolanda yete bolanda ngai poete ngai na mutu na relaxa bino nzela nzoka te ba sabino nzela te poete totali to tiki bino beaucoup de temps mingi ba salite me toye ikamoni toye likamo mabele likamo mabele to ko abandonner jamais mabele na biso tozali ko bele la bino ba hérité du trône boza wana ebele bo luka mo bo communiquer na bana na bino na bande ko na bino soki mwana bone ko yoka likamo te mais na kati na mabota na biso to luka na ndenge nini to ko meka ko communiquer ko se communiquer entre biso yoko so bande ko tango za mabe tango toko kende eza mabe soki moni yebisa bango so moni papa c'est la zongi libe mission ce n'est pas que ana bon bona poste bon mot na été na ye na kene kotala est-ce que ils senga nini pour cette jeunesse mais na moni vraiment nous avons un sérieux problème ce sont des bombes à retardement malgré ba mingi na kati na bango bon ça c'est exagéré pour ba mingi na kati na bango bazana ba diplôme bazana ba côté ba classe pour ba ke belé ba souhaitaka non atangi azu papier ngo les étiquettes ane lokote na mutu na ye na vivre ngo na soit qui tant ko solo ba jeune mingi mais na moni vraiment et loko ezate musupa bima na assista na ye azo à s'auto-proclamant ingénieur mais ingénieur construction ingénieur abo tout ça mais on approcher na tout ça mais c'est quoi cette histoire? Les ingénieurs, oui, mais c'est quoi ça? Alors, bandeko, tout ça a un problème. Mes chers amis, Bino, situation sur le terrain, est plus que grave. Est gravissime comme balba. Donc, ça veut dire qu'il est temps, biso na bino, to luka, negenini, to sunga bandeko na biso, oyo, baza vraiment, na bobungi, écoutez, plus que bobungi. Alors, voilà bandeko bana someko le Congo biso lelo na cadre kaka na ndenge to mesana ko bisa bino ke toye tozokoya tokolemba bino te tozakati na bino ya solo mbinga na kati na bomba so bango pona nzale pousser bango ba compo di bumo zo raisonner et on di bumo ba ventre enflammé n'a pas d'oreille on ça dit que di bumo ya nzale zo kate ou bien ba raisonner na mutu ba ko raisonner na libumo c'est ce que je viens de vivre au Congo les gens réfléchissent na libumo bazo raisonner na libumu ba cerveau etikala vide ba cerveau ya bato eza lisusu na place te boma ngai na boma yo to boma ngai kaka tout pour moi rien pour les autres nyonso eza nga eba musu eza te eloko nini tozokenda ngo nyonso wana na tête tout d'abord spiritualité. Comme nous ne sommes pas mille et bateaux, qui biso opium du peuple, la religion, pour être isolé, biso la vraie spiritualité, en croyant que la religion, tu dois relancer la spiritualité, to bungi. Mes chers amis, to bungi. Bobungi, biso ngala lanzela. Nzela, bana longa tozana bango, bana nzela bazako yebela ko nezako ya. Yo tata, yo mama, soko zako yeba teke. Tango yango ya ko lukaka nzela. Et que ça ne passe. Et ça ne passe pas. Papa Serra, papa Serra, ça ne va pas. Oh, papa ne l'a pas quitté. Ok, il a été. Ma mère va kenda la mabele. Pour la Covid. Va kenda. Ah, pour le qui n'a pas besoin de sous pour la sauver. N'a pas ça la distraction té. N'a pas lever la bino té comme ça bino ce qui va l'alité. N'a pas sauver des binos. N'a pas botte la bino na banana bidon. Donc, chacun de vous a mekakoye bakena. Moment to traverser, tant moko yamabe, na kata mokele bisono surtout. Nazo senga na bino, tous à la près na ho. Tous à la près que les dangers nous approchent. Danger wana, oyo, baengi ko lona na kata ko le Congo, boyu bango. Donc, en effet, comme ça chauffe de partout, ça chauffe au niveau ba élite. Oyo, ba impérialiste. Et pas na bango za ko chauffer. Na kata bo baza ko landa bien ba vérité, ba ko mona que non.
ils ont bima lelo na monoko na bango, ils s'attendaient pas que ba secret wana iko bima lelo. Et ba secret so bima pona nini? Po ete tata kimbangu dans tungunwa. Bankoko ya biso bazo bimisa ba secret wana. Nkoko pembo to ko betaka nzete mikolo nyonso. To ko betaka nzete mikolo nyonso. Pona ko belela ka bankoko. Pona ko bisa bango batelema. Papa, croyez-moi, baza koyoka. Bayoki biso et baza debout. Pour ba sauver biso. Mais quitte à toi et moi, toi yebake, oui, bakoko na batelemi, nous aussi nous devons nous mettre debout. Nous devons se mettre debout. Na vivre l'expérience wana na moni ndenge nini bakoko ba melinga yi ba kambinga yi ba lakisinga nzela ba pesi ba lakisi nyonso na miso na ngai na bitete bankoko baza puissant on dit ngai c'est mieux oh quand non ça va ventir netika laisse-moi je dois aller prier là-bas aller prier je t'empêche pas je t'interdis pas d'aller prier aller prier. Mais le résultat final, c'est là que tu vas comprendre que oh, papa, ça y est, elle avait raison de me dire des choses pareilles. D'ailleurs, nous, yoka déjà, mona bazo la déception nene, na bato balanda comme ba pasteur, même bango na zamba, yeba tena lelo batika la carte na zamba, likolo yako koyoka te. Yo soki lelo na pokwa lelo, ndeko na ngai oyoki ngai te, olobi kaka ke tika na landa kaka po beliki wana ba luka servi na bango. Il faut ba renforcer pilier. Il faut ba renforcer pilier à christianisme. O esengisi ba religion nyonso na zongeli ango encore 3C. On a teya bino, rappelle, aux la révision, na teya bino 3C. Christianisme, colonisation, civilisation, oh, toujours le colonioso. 3C, commerce. Ndenge ni basanganaki, basanganaki mamoni échoué et bazoluka ndenge ni kaka ba renforcer par ba 3 piliers. Pilier musute. Kaka 3 piliers wana bazo travailler sur 3 piliers. Marebe chèque na bango bazo continuer pour na survie na bango na ya bana na bango. Voilà wende ko bana somme kolo Congo na kanisi toujours le bela bino makamunyo soza ko salama na kati na mabele kolo Congo o baza ko yeba ngote na isa bino ka tout le temps ko bena bino matoke bokeba les dangers est là danger za ko eza premier na biso et quitte à nous ya ko yeba comment il faut to luka moyen nyonso to se défendre pour être mokili eza ko kende ndenge esengelaki ekende te mais eza ko kende ndenge mabe boyoka. La fin du règne occidental approche. Ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus une théorie, ils le savent. C'est la dernière heure d'un système bâti sur le pillage, le mensonge et le sang des autres peuples. Quand un empire sent sa chute, il ne se réforme pas, il accélère le vol. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Occident cherche frénétiquement de nouveaux pays à piller, de nouvelles guerres à provoquer, de nouvelles crises à fabriquer. Non pour sauver le monde, mais pour retarder l'inévitable. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est volée. On ose appeler l'Afrique continent pauvre, alors que son sol nourrit le monde. Ses minerais font... Voilà. De témoignages d'adultes. La fin du règne occidental approche. Voilà, bandeko, oh, nous sommes tous à Koloba. Donc, bateau, baza koye bateke, makambo eza koya mabe. Donc, ce que l'on dit au côté de la réseau, au moins, la vérité, les akoloba, mais ça, je m'en ai mais en réalité, ça va combien d'emplois va perdre comme chômeur, combien de bureaux, de banques et kangami, combien de banques et kangami, mais tout le temps, tout autour de toi, combien de sociétés kangami, combien de magasins kangami. Combien de bateaux dans le chômage? Et qu'est-ce qui se passe avec cette histoire même du chômage de ma carte de ma ligne? Va venir écarter ce monde. Vous avez tout le monde, vous avez yango. Oh, désolé, bino. Oh, yoki, malamo. Oh, yoki, to, kantike, tout ça, la blague, et talio. Question centrale. Les puissances extérieures contrôlent-elles la RDC à travers un réseau? Réponse, oui. Pas par force militaire directe, mais par stratégie et influence. Premier point. Le néocolonialisme des puissances extérieures. Elles avancent sous couvert de coopération et sécurisent leurs intérêts industriels et économiques.
Le Rwanda devient leur instrument qui contrôle le M23 et certains politiciens à Kinshasa. Deuxième point, le Rwanda agit comme déstabilisateur, contrôle les flux de minerais vers la Chine et soutient indirectement les intérêts des puissances extérieures. Le M23 et les réseaux armés restent ses instruments pour couvrir ce jeu occidental. Troisième point, l'influence politique locale. Les opposants ont reçu des soutiens internationaux visibles pour les élections, même s'ils ont échoué. C'est une... Voilà. Alors, mes chers amis, bon. Quatrième point. Ce qu'on a vraiment besoin, il y a benga encore que Allobalikambu, Tokoyokaye, a benga. Mais en réalité, mes chers amis, il y a des choses, Zakoye la binon, Bozakoye Batemenaye, Poete, Nalobela binon ou encore que Bandeko, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que la situation est toujours traversée. Il n'existe qu'un seul moyen réellement efficace pour augmenter la taille du pénis. Donc, sorry, Babilo, comme sushi, Oyo, Zali, donc, on vient d'apprendre qu'une femme lance un appel radical après l'affaire Epstein, affirmant qu'elle ne veut plus obéir à un système qu'elle juge corrompu. Petit message personnel, j'en ai plus rien à foutre de vos lois, de ce que vous me dites de faire, de ce que je dois pas faire, de vos papiers, de vos administratifs, de vos impôts. Je ne veux plus payer aucun impôt pour financer vos horreurs. C'est terminé. C'est fini. Je ne veux plus vivre sur la même planète que vous. Je ne financerai plus par mes impôts vos horreurs. Tant que vous n'êtes pas pendu au bout d'une corde, je ne collaborerai plus avec l'État, en fait. On va les laisser continuer à prendre nos enfants. On va les laisser continuer à prendre notre sang, notre énergie, notre argent, durement gagné. On va continuer, en fait. On va continuer à nous laisser nous empoisonner, petit à petit, insidieusement. Et en plus, sous couvert de nous protéger. Moi, déjà, j'avais déjà commencé à être paysanne pour m'autonomiser. Là, maintenant, peut-être qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure. Elle refuse désormais de financer l'État, dénonce les élites, les grandes industries et appelle les citoyens à s'unir pour s'autonomiser, se détacher du système et passer à l'action afin de protéger les enfants, l'argent et l'avenir. On vient d'apprendre qu'une femme lance... Voilà. Alors, voilà, toujours un extrait au Nyonso pour être à solo. Mais là, vous êtes dans votre coin, vous êtes encore dans la distraction du théâtre. Vous êtes encore dans la distraction musique. Vous êtes encore dans la distraction, il y a l'église. Que non, on va écouter, on va aller, on va prier, on va chanter des chansons pour que Dieu approche. Dieu, Nzambe, Azana Katina Bino. Bon, Lukaye Mosikate. Azana Katina Bino. Ana Katina Bandako na Bino. Mais Bino Boyeba, Nzambe Ango, comment toko Luka to bendaye, pour utiliser ma force naye, pour être bishop dans la battre, le cola, battre, on va respecter, bishop dans le monde entier. Voilà le problème. Comment tout le moyen tout le baquet tata kimbangu dans Togo tata mpungutulendo tata kalunga ndenge tout le kato yeba alinga azolinga na biso pote ya za biso akona ko mona nga boy mona Nzambe liboso na yo na ndenge ozotala nga boy tala ke na présence na nga elaksi bokasi ya Nzambe présence na yo elaksi bokasi ya Nzambe ndi ye wana. Celui qui va promettre yo monde merveille Lola, on va monter la Lola, tendre vivre na Lola, le bel que papa salo timant. Lola c'est sur terre, c'est à toi d'arranger ton Lola, c'est à toi d'améliorer conditions de vie na yo pose à la erreur. Ne pensez pas que Nzambe a repéré yo Congo, Nzambe a royé la yo ba graine. Peut-être, yo moko mutuna yo fait ça là. Oh bake, voilà, Nzamba le baki ke na mamoto ke nanga na kodia, na maboko nanga na kosala, peut-être solo vi nanga sa malamu na bana na ngai. Faites-le. Tout le canton peut sa faute na Nzambe te. Tout le canton tient ma charge na Nzambe te. Nzambe est sur la voyager. Nzambe est sur pesanga libala. Nzambe est sur pesanga bana. Te yo moko zala conscience, tout na conscience na yo. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir des enfants? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir du travail? Comment je dois faire pour aller en Europe? Ne cherche pas que non, Nzambe yaka, Nzambe vokalanga mbongo on a voyagé nango. Nzambe kiti selanga ba man. C'est faux, c'est du mensonge. C'est du mensonge, mutakosa binote.
nzambe aza na kati na yo, nzambe aza na kati na mwana na yo, nzambe aza epai ya cousin na yo, nzambe aza na kati na biso komona ye oza komona kotambola miracle. Oh, comment ozotambola boye? Comment otambola debout? Comment ozoloba lokola nga? Comment ozoraisonner? Comment ozoyeba boye? Ça c'est bon nzambe. Bon nzambe yango wana. Nzambe ni ye wana. Yo yebi nzambe te. Yo mona nzambe te moto moko mona pe nzambe aza te. Olingi baka mokili to olingi nzambe. Mais tu es malade. Tu es vraiment malade. C'est comme les pasteurs le font. Alingi daninga mbongo, mbongo, mbongo ne nzambe. Cotisez, mettez l'argent ne nzambe. Nzambe mouta tindi yo? Non. Voilà. Alors mes chers amis, voilà tout à coup kende poete to luka et là qu'on est le Seigneur la biso to sala poete to bénéficier na ba bénédiction na biso. Oyo ba tiela à la portée de tout le monde. Moto eza révision hein. Moto yeba na kati na ye, na kati ya libota na ye. Bénédiction nzambe atia na kati na bango. Poete bazala malamu ba juire, ba sepela na mokili oyo. Eza nini? Est-ce qu'on entretient yango? Est-ce qu'on bombe yango malamu? Est-ce qu'on sala tout et continue? Voilà les méthodes to na pote to yeba. Est-ce que la bénédiction na biso? Est-ce que ezali? Est-ce que to respecta pour to garder yango? To bungisa yango ndenge nini? Pote solo mokili ya solo ndenge ezali kotambola. Mapamboli bolobaka mapamboli ezali na kati na biso mapamboli oyo boko ba bénédiction ezali kati na moko na biso mais toza koyeba teni ko profiter nango alors surtout comme ko kosta la même nzambe makamuke nzambe alingi ngate nzambe alingi bota na ngate pote na sambela ngate est-ce que nzambe biso kala besoin yo sambelela nzambe na besoin kan nzambe na besoin ka biso non yembela kanga mikolo nyonso yemba banzambo ebele ponga na reine na ngai ezala malamu esika na te nzambe atia yo représentant na mabele. Et donc c'est à toi de travailler pour être oluka moyen on profiter na mapambole nzambe apesa bande la mokili pour être tina yo na mokili na mission na yo. Mission est sur Bébisango, ne le comme on passe les na Congo. Est-ce que tu Bébisa ma mission na bisoté? Tu tiens la tête, ma mindele va dominer ces bisous. Pour en réalité, si tout le monde passe na Congo, dites-nous que bâtiment va sala pour être passé wana et continuer na Congo. Banana on va sala bateau va sala on va les gars biso na mayeli. Oh ben la biso soit éducation, soit religion. Ba biloko nyonso bayaki nango bakalkulaki yango très bien que non tokoyela bango bakoyeba kocontrôle yango te oyo eza révision selebela bino makambo tokomemela bango politique tokomemela bango religion tokomemela bango boye mais bakoyeba kocontrôle yango te. Ils auront toujours besoin de nous, ils vont continuer à nous chercher mais tout on a compris comme on a compris laissez-la à côté. Tout ce politique à côté, tout ce qui à côté, tout bon, on a compris. C'est le système pour être plus puissant que nous. Maître na biso. Mais tandis que il y a plus riche du monde. Plus pauvre du monde, profiter. C'est rien dans le bino. Na invité la biso, na manque de connaissance la biso, et voilà, parti de la carte de dispute. Parti de la carte de dispute, bazo créer ma dispute. Natang bazo créer ma religion. Natang bazo ko bota kaka, bazo ko continuer ko tonga ka l'église, ko tonga ka temple. Pour nani? Parce que bazo tia biso na carte la confusion, bitumbo to bunda, to koyeba ngote me bazo créer mo lelo na miso ngana yo. Bitumba baza ko créer na miso ngala me biso ngala yo to la passage na philicienne to la marque le bakinini lik kuna le bakinini to na lik. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ce que lik a dit comme par hasard? Qu'est-ce que nous avons à foutre avec lik a mona kuna ba samaritain ba philicien na ba nini? Qu'est-ce qu'on a à foutre là-dedans? Tout na biso moko biso na Congo est-ce que Congo est ça samaritain bazana Congo mais tu nous parles de samaritain à Congo, tu nous parles de philippiens à Congo, tu nous parles de passage moko soit keneki na mboka mona montagne moko boy on veut que non tu parler là non na ko Congo Pemba
ye nzamba akutanaki na ye tosonani makambo ya papa kimbangu da ntungunwa ye nzamba akutanaki na ye asalaki nini asengai biso tosala nini po tozala malamu te yolobi tete natanga importé recommandation importé oyo bango bayebi ke bazwa oyo ya malamu babomba oyo puissance na yo oyo ekonourrir yo na bana na yo oyo ekogarde bana na yo ke badépendre na les autres te bazwa babombela yo baza biso nono te tanga oyebi passage oyebi makambo asalaki na montagne boye oyebi makambo asalaki na lac boye oyebi makambo akenda konourrir bapauvre bazosokana bango makolo tusa bazodistraire yo bazodistraire biso e biso tobalobi te bakoko wana na bino te metandi bakoko bayebaki bapesaki biso batikelaki biso nyonso bana tala bomoni oyo soki oza na maladi boye omoni obele osuka nzete oyo opaloli yango ozwi nzete oyo le pasi obandaki oyoka na stoma esili yo omoni nzete oyo omoni mai oyo otangisika na liso esili yo olobi te bakosema bayele te tikana luka docteur moko bakomaki tikana ke na pharmacie oboyi kozwa oyo bakoko na yo babikaki bawumelaki nango na mokili yo olobi te tikana zwa oyo ya mindele bayelinga me mindele baye na bacalmant baye na baguérison te mindele mpe baye na bapoison baproduit chimique oyo po te baboma bino botala bacimetiere etondi botala ndenge ni pauvreté etondi kati na bino eza nini basolution bango bayaki nango mpona bagarde yo esclave bandeko bokinga très bien bonoluka papa sala nga na yaka na nga na tiaka mai na monoko te nabetaka oyo nzambe azotindanga beta alors votre bénédiction mapamboli na yo ekouta wapi mapamboli na yo ya liboso na kati ya mokili eza na kati ya libota na yo ya papa na yo na mama na yo mapamboli ya liboso yango wana combien bataka bamama na bango bafinga bango bando bafinga batata na bango bando babimisa batumbo batata na bango batumbo bamama na bango baboma bango combien à cause de qui à cause des occidentaux papa ça non pas occidentaux te attends je vais vous expliquer tant bango baye na religion nebi te yo il faut dépendre na makambo bakomi na kati na mukanda oyo kolanda mama na azoloba te kolanda papa na azoloba te landa koko ya yo si obéir na papa na yo obéir na mama na yo obéir na makama koko na yo okoluka ya koko na yo atiaki te oluka ya koko ya liki oluka koko ya Mathieu oluka koko aza na note azaka na prénom est-ce que vous me suivez très bien? Bande kolonga baker na bino, baker ba like na bino. Bake boluka kinga tina ye, na otela bino mai na monoko te, na yinde siko to benda na matoi. To benda na matoi ko luka nzela, ndenge to ko bima na kati na eloko yo. Mais eloko to simi na maboko yo, yango de libération na biso. Yango de libération na biso. Mes chers amis, o ayebi makambo naza koloba. Akoyeba ke non, papa sa makambo naza koloba oyo eza profond. Oyo akanisi yango maseki, botuna lisolo. Na bo bazaki na kikwit. Bo bakenda kuna. Oyo bapolitien ka l'époque Mobutu. Oyo nyonso ba sérieux za koleka. Tuna bango, boni bakenda, o batile bakenzo babela kukumpemba. Bazonga ngo bazonga, bakufa na nzela. Basila. Me nzete oyo evandi pa ya kukumpemba. Nzete oyo eza force en kukumpemba evandi na tombo na ye. Mabele na ye esimbami na maboko. Nsamba ameli ya ngandimi nsamba na biso bana elonga. Bandeko yende kolo Kongo. Yende kolo Kongo koko na biso bénédiction. Là c'est la bénédiction. Notre bénédiction. C'est la libération. Pour s'en sortir dans cette histoire, nous voici le chemin. Et c'est là qui te comme avec 1000 difficultés. Avec, je vous dis bien, avec 1000 difficultés, te comme. Les difficultés nous sont jouées. Les dépenses nous sont bonnes. On s'en fout de ça. Pour mon pays. Mais le plus important, Yango. Le plus important, Yango dans ma boko. Et c'est à vous de comprendre.
si vous comprenez, étalé. Voilà, bénédiction, Koko, yango on a bénédiction, maman, tous allons pour été, toyebi makamo ba lebela ke biso, toyebi on a 80 ans chacun, na papa na maman na koloba oyanga été, montra moto ayeba. Alors voilà, bandeko, on nous stocke le bénédiction, Koko na biso, bénédiction, bota na biso, tata maman, bobi on bino moko que chacun de nous, abeka, koluka moyen nini, bénédiction, tikela ye. Est-ce qu'il y a un entretenir ango? Est-ce qu'il y a un luka ndenge nini ke a garder ango? Est-ce que bako sangai na beke na bona pesa maman na binga koko langa ndoki bako sangai? Donc c'est à vous maintenant de faire des réparations avec eux. Et je sais que la bino va faire la réparation. Mais de que bino va faire la wana ba simple rapport. Ndenge ni M23 kuna, ndenge ni kuna AMC kuna, ndenge ni ba rebelle kuna. Bande kuna ngai landanga bien fokola bato. Ce n'est pas important pour toi. Chez moi, tu as kenerango et ko benga na bango na facilité nyonso. Nyonso wana bato baza ko tiango ba yebike nyonso za ko bomba na kati ya spiritualité. Soki ngana yo biso nyonso to yebi puissance na biso, puissance na koko na biso. Mes chers amis, na moins de temps, ma belle wana ko za la libérer. Amerika ko vanda na ma belle wana te. Ba yebi Américain quoi vendre na est wana te. Dites-moi un peu parmi vous votre bande konanga on a yebi bien to sombe ba bembe ba fuliro ba nani bazakuna. Combien bande ko ba trahir à cause d'argent ba papier mundele. Et ba mbongo ba jouer nani ba jouer ya mututi. Ba pesi ba mbongo. Ye atongi villa kantia ko réussir, atongi hôtel, atongi boy à la fin de compte. Bon moni punition ba bomi bango ba récupérer l'hôtel wana ba récupérer bandako wana et tiens la bango ba touti mais bazaki ba collaborateur na bango bo bangati bo exemple la pesibino bo comprendre mais on va perdre vie atonga kindako et nzoka te na cesse abelo coopérer na bango mbongo wana atonga ki hôtel atonga ki ba villa atonga ba appartement le bango na liste mo ba yebi ke wana no massa na bisote mbongo na zo tonga na bisote. L'air bayaki basaki nini bapanzaki nde yango bapanzaki ye traître wana bake bakangi na ndako na ye ba égorger ye allez poubelle et ba vandi na ndako wana na lelo bazana ba ndako wana na kati na Goma na kati na Bukavu ete ya bisote pona traîtrise wana zote ya bisote bo bangate oyo kite etali na ki pona ko te bino nzambe tata alubi na zonga la bino porte ya solo azana na posa na bino ana na posa na bino bankoko e bino bo finga bo luka mo bo réparer na bango bo zonga sabona na kati banda ko na bino bo benga bango benga nkoko na bankoko limisa soko luka kasu soko luka masanga mbila kende luka belela ye senga soko soki 1 mois soki 2 mois po finga ke mingi o komisa ke nani etali yo. Yo moko sala réparation yo na bango na ba parents na yo loko sala réparation na bankoko ya yo bankoko ba parents na famille sala réparation yebakake oyo aza yaya oyo aza leki réciprocité ya respect ndenge motu no bape me respect lelo na ba mort boye ba mutungshiko le kabino ba momoro wana ba tobaki ba ndeko na biso te okundi bango na désordre beaucoup matela bango beaucoup torturer bango pour bese bino que non laissez les morts enterrer leurs morts bon moi c'est comme si biso c'était vous et singela ki to koma comme si biso ndenge wana pote e pesa kanda na ba oyo wana biso na bango to zana bokeseli ba o wana ba koko na biso wana koko ba musoba ba te tanto ba koko ba nani ba koko même mwana na yo lelo oya kufa aza koko liboso na yo lelo mwana na yo ndeko na yo koko no ya na yo mama na yo leki na yo oya kenda aza koko azo il faut devoir et respect il faut bele la kaye mais mundela linyo ye belo ko na te pona nini pote ya za muntu te ya ibi que non il faut akosa yo muntu
Ce qu'a cause yo muntu yazu puissant bino ayeta cause bangote allez botanga passage boye allez to sabre to belela allez to crier to kata bolu ko na machette to boma to kata Satan pakata ka Satan mais que Satan oza kana bango bazoko kata ka Satan na bango nous aura été distraction. À l'origine du problème c'est ce que moi je vous dis to lukato yeba to sa banani ngana yo to luka to yeba to za banani so to ito banani to bisa to bana na biso ba banani tantango bana na biso ba yeba za banani ngana yo na bana na bandeko nyonso to banani ba kosangi biso laissez l'histoire là laissez bon pesa nga raison ka ba kosangi biso na makambo mais bango bazo ko entretenir ango monsieur le baron le câble mais ces gars là regarde comment il ment. Regarde-moi, c'est quoi cette histoire-là? Il prie pas. Il croit pas en Dieu, celui-là. Non! Bah, donc, lever la Bible n'importe quoi. Quand il met la bande zambete, à Satan, bon, l'andayete. Papa, maman, Nzambe, ouais, quel est qui va encore bazaki na bisoni, bazaki na ye, ou azaki na alliance katina bango. Azaki na alliance katina bango, avec ponani. Pour bazaki na botosi na ye, mais biso le biso botosi. Tokomo banga ba mort. Tokomo linga ba mort souté. Tokomo linga bango tokomo na bango, te bango na monde na bango, biso na monde na biso. Bon? Ah bon? Maman na yo ndoki, papa na yo ndoki, ndoko na yo ndoki, tout le monde na famille na ndoki. Banel ba comme si bino benga ba tunyo sto bandoki. Ndoki za nini? Oya ba me explication ndoki ko ba yebite. Ba comme ça bino, te ba za bandoki. Te o mona za puissant, e ndoki te. E o mona za éveillé, a ndoki te. Donc, et ça dit que puis loko ya malonga o ya motuya o nzamba tchakati na yo balingo mumi la kisangote balika ko zala kaka na mikanda o yebite importer tangaka no mikanda wana tangaka ba passage voilà bande ko bana sume kolo Congo et c'est na moko na biso aluka nzere ya tata aluka kubiyeba azanani lelo na ye na se bino ke na zala momulai et ça qui est vraiment important mais tozongeli bino tozala makambo ebele comme ça bino o surtout za ko yela biso liboso toluka koyeba tata alingi nini katina biso et tata ngo azali wapi toluka na se expliquer bino et sika azali tata azali katina biso alors 17 siècles déjà, au 17 siècles passé, il y a mensonge, il y a religion, lelo na kanisi bolandi makame bele zako bimaso ki Spinoza, bo ba yibi makame zako lekana katina cesse basé ba luka bo yiba ba vérité de ce bimi, o nyonso e bombanaki ya mensonge de so saraki bango moko baniko bimisango. Tete zaki mensonge to kosaki mokili. Ezaki mensonge to kosaki mokili. Ba vérité na bango nyonso baniko bima. Na la bimisi yango tata kimbangu dans tout noir. Tata zako sokola. Tata zako bimisango. Yazo senga na yo lukaye. Azo senga na yo bengaye. Bankaka na biso kaka nkurumpemba kolo Congo. Seba lobela yo tenga na lobelo kolo mabele Congo kaka nkurumpemba. Bonu kabo eba histoire. Ya table ronde. Ya mabele. We longwaki. We zongaki. Ekendaki wapi. Bonu kabo yebango. Boyeba histoire nango boyeba tina ya puissance ya mutoyo oyo ya nzetonga na simbi kaka nkukumpemba boyeba ka koloba belende ya te bakite botuna renseignez-vous koluka pour le ningala mikitsaki tina koma nanu wana la tina yango poete la connaissance des choses. Voilà la connaissance des choses. Oyo esenge na biso nyonso na bino nyonso to profiter na yango po ete nzambe alingi nde to profiter na tango oyo bango bakomi na difficulté bakomi na suka mayele sili bango et c'est à biso ngana yo to luka moi siko to récupérer mabele na biso o bakosiki biso bazoki mabele bakenango mais mabele yango ezonga mais ngana yo nanu cerveau ezana na hier to penser à hier et senga na tata senga na ngana bino bankoko basenge na ngana bino toluka nzela na bango nzela libiki toluka nzela na bango tona nzela kufa te botala bakisi bayela biso ba poison ba vaccin surtout tali bando to bo mwana ba pesa biso ba vaccin est-ce que ba vaccin wana to mituna biso na bino
Et c'est ma vaccin, on a dit comme ça, biso mi tout va zoba. Bon, et ça est vérité parmi biso va rezonaka. On a tata musolo kolanga boy, mais à rezonaka terre à terre. Est-ce que maman ngolé on a appelé ça bisoté, mouté bébé ça biso? Oui, comme ça biso que moutazo rezonné sous bienté. Aux hommes le kamalonga, mais y on a alinka mongo, alinka ya réussir, alinka escroquer, alinka dominer sur les autres, alinka yé, battre souté. Tona bandeko toluka na toyeba toluka bo baza vraiment initié ba expliquer biso est-ce que biloko ba yela ki biso ba poso ba yela ba tiela ka biso mikolo nyonso ya comme si le bana te mobulu bana comme ba kuna pele pa itala banda kwa nzambe tondi e banda kwa nzambe ko ba sezo ba solution te e yebele pas pe bakisami souffrance de bakisami bo bakino nzambe ngo za nzambe a souffrance kaka toke na limité bandeko toke alimete momoni mandako ya nzambe kuna eza na plus de 3000 croyants plein na kati na église na kati kuna na libanda plus de 3000 encore atie bango na bafle bavandi na moi bavandi bazoyo bazotala kaka bafle yazo te kuna bango bazoka na bafle na matoi na bayale cotisation ale bozo tsaba mbongo batoyo bazome yeba bazaba nani nyonso wana nini manque ya connaissance et où allons-nous avec ces gens-là bango balingi ba est-ce que tata wana o batia comme représentant akolinga ke loko wana temple wana soki église soki nini o bapesa ye na monde na bango wana akoluka perdre yango bato bapesa ye pouvoir bato bapesa ye kavandisa 3000 personnes à moi, bazo kauka moi, bazo tlendeka bafle. Et c'est comme l'inga que pouvoir là atikango. Non. Et ben on va que t'es rester toujours. Ah c'est bien. Regarde comment ils sont des moutons. Ah bah mon a image, bazo mon tout. Voilà. Voilà la recette. Comment te garder babo. 3000 la kati, 3000 banda ou 5000 la kati, 2000 banda. Plein. Et puis mon côté hein. Tout le bon bandeko, situation sur le terrain, c'est ça nos rapports. Comment la première riz, il mettait, la 16e riz, Yango Yango. L'église, sans compter, bon, on va dans la carte, baba vini. Et on va belle nani, va belle la Nzambe. Nzambe, bisonelo, Nzambe lelo, kunambula, na sambula, musuba vade karate, Nzamba le bake photo, mitika na sambula boy. Na samai tondi na kati de, et Nzamba le bake tofa na kati na mai boy, tout ça boy. Oh, oh. Voilà bande. Priez pour nous. Tout zongi pour na bino. Voilà tout ce pour na bino boye bien OK à solo chaîne biso à chaque fois to yaka po été to remercier boyo bazaraki bakoye ba chaîne biso to le mba bino te pile pour le mba biso te to sengi na kati na bino en tout cas bozanga te solo boye ke auto saraka oyo to zali na soutien mutu moko te oyo akol ba ke sponsor oyo sponsor po été to ta courant to futa ba internet tout ça bozoko yoka makambo tata zoko loba meya so senga na kati na musuni zo senga peke contribution moko na moko eko senga poete to futa ba facture oyo ya courant ya internet bandeko eza ya bisote ezali ya bango esenge to futa bango poete eza ya bango yango to futa bango na ba contribution na bino nyonso matondo ba nyonso ba elike to zongeli bango matondo ba nyonso be ba kansake ya solo sengi to kanisa po ete ndeko pe ami pesa aluka ka information aluka ko eba ndenge na ko pesa biso bateya po ete solo to bundela ekolo Congo biso na bino elongo. Voilà matondo kati na bino nzambe tata pambola moko na kati na bino kati na mabota na bino la famille tout d'abord, hein? La famille, entretenez la famille. Quand la séparation doit se séparer du lot tété. Voilà, matondo na bino nyonso, matondo epai na bino, epai na yo, papa na biso, Willy, na mama na biso, Marie na kati na Dallas. Matondo na soutien na bino, matondo pe na soutien, ya papa, tonton Lema, ya solo ke grâce na bino, d'effectuer voyage, oyo écoutez plus de $2800. Rapport est là.
plus de $2800. Il y a au nyonso to sali pour na intérêt ya Congo. To pesi matondo na batu wana misato. Papa Willy, Maman Marie, na tonton na biso Lema, nzamba pambola bino. Bandeko mususu pe to bandeko mona bandeko lokola ndeko na biso Masuka, ndeko na biso Masamuna, mama Masamuna, papa na biso Bitodi, na mama na biso Mika, losako matondo, epai na bino, na lisungi na bino tobo sante papa na biso Mukobo. Papa Mukobo ya solo pete asunga ki biso po ete ayeba kike ya solo toza na kati na mobembo oyo ya kosala musala ya kosala to l'invité to ko continuer s'il faut que encore faire quelque chose ndenge nzamba ko tidela biso to ko hésiter te kosala ngo matondo epai na bana nyusu ya Ilonga bana nyusu Ilonga o bakambami na kati na papa mpaka matiki losako matondo kati na bino nyonso nzamba za kati na biso na bomoko nde to longi bitumba oyo matondo na bino nyonso matondo epai na papa na biso Pambi Jacques losako matondo epai na bandeko nyonso oyo baza na kati na bondimike tata azali kati na biso aza komimonisa et surtout oyo bakondimela puissance oyo bankoko na biso baza kotransmettre biso lelo po ete bango bakenda mais quelque part fo bato moko babima moto moko abima oyo azala na puissance oyo bango bazalaki nango tout à fait normal il faut batransmettre ya Antoine Sengo solo ya représenter bino yango oyo koko nkoko mpemba apesi biso topesi yango de matondo na bankoko nyonso oyo nakanisi lobebe mokolo mosusu tolakisa bino bavideo nyonso na expliqué bino ke ndenge tokomaki pa ya koko nkoko mpemba ayambaki biso po ete bamingi meme ngambo na banoko ndima te na kala nakokompa papa wana epa koko wanda kokoma un jour vraiment bato balobaka babangisaka me na ndimaki teke na kokoma wana bato bekomane meme libota na nga bakamwe bazobanga me okomi obimi yo nzoto yango nakomaki na bimi bato bakamwe ndenge ni tina longwa wana tina koma na kati na Kinshasa bato balabi non oza ya Nzambe nakana bolandi ba témoignage ya bato bazo kokama bato bayebi makambo na zobila bino bayebi ke te tato yo azali ya Nzambe voilà toza na bino elonga na kati na misala to kosala Nzamba pambola moko na bino oyo toza na bango elongo Kembo lokumo ezongo la bele tata ingeta ibobo